soda FARDC pembeni comment on a affiché bongo Ferrego la sali bongo nyonso kaka po a attirer un peuple congolais aya na concert na ye to azo partager pe mawa na bandeko na biso ba soda. Premièrement moni ba artiste nyonso lek ba obeta concert ya stade ezali na ba droit moko boy to ba loi nango moko boy. Voire même parce que biso tozala raté pour moto. Peut-être les gens quand on s'est dit Ferrego là on dit Fally Ipupa peut-être bakoko monake bango bazara plus particulièrement pour na moto X parce que nous ne sommes pas payés et pas il y a Ferré, nous ne sommes pas payés et pas il y a Fally Ipupa ni et pas il y a d'autres artistes mais surtout ça là koloba boy ezara pona koloba. Voilà un peu les artistes au bas au sala. Na monaka otara vidéo moko boy Fally atena au sala domo boy na banda. Oui. J'étais mis de joie. Ozako tantôt pesa na bandeko rwandais mususu balinga Ferrego là. To ba mon déjà affiche ya Ferrego là bongo. Peut-être à quoi il va peine X na Y. Abi c'est que nous sommes en train de faire pour na bandeko na biso ezamabe. Artiste le roi la Fally à quoi ça l'appelle au moroboy tu es na rwandais moko lingarai à quoi va pas dire non linga Fally mais moko na ngeke ni na ba agression à quoi qui peut kozala aza rwandais na lobi pona Congo à travers un artiste c'est ça au lingi koloba affiche wana za langage au artiste à bois tu voir même na ba fanatique na ye au baza ba rwandais donc voilà donc affiche ya Ferrego là ezali langage mo pandé on s'est déplacé les artistes ont compris oyo baninga mususu ya libanda bazalaka déjà kosala kala oyo bango babanda kosala te or vente en ligne c'est plus mieux que vente auto salaka amen vous avez comprendre. Et maintenant les artistes comprenant idéologie wana moi je vous assure Naloba et Loko na rebande le ngosoko oyeba susu na baka nous avons 3 artistes na Congo o ba tondi sa stade na banda lo bango kala lebe na zakala bande ko moko boy je leur avais dit nabi Fally on ça plaît artiste mususu akoki ko annoncer stade pour ça la plein ils a fait artiste mususu akoki ko annoncer stade pour ça la plein ils a pasteur Moïse Mouye MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, on est là et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Nabanda coupé Nabami Karabino, Analyse populaire à l'élo, et au Beta Lissolo, il y a les 24 régions, il y a un artiste à la vie, au bout de la café de Go, la pas il y a un Azanga côté na plateau, Nazari accompagné na Dani Chimangana, et vraiment, au Beta Lissolo, il y a affiche parce que la moni ba page belé hein bazo féliciter Ferrego la qu'on a affiche ya concert na babi ba s'attendait na ngote ba ebiga Ferrego la zane mutu ya mutu mutalo yenge mutu se ya ba ninyo mais Ferrego la a surprendre ba tout na affiche na ye Ferrego la kisi ke azali vrai patriote hein to moi Ferrego la a soutenir ah basoda la biso a FARDC ndenge bazo bundela vraiment bazo bundela mboka na est Dani Chimangaza pembe nanga na ye vraiment trop développé en long et à large par rapport au concert ya Ferrego là et puis to lobela pe mamba Fally babi leader babi ce Fally na Gims ba wela ki leadership okuna lobi ngane leader okuna ngane leader na Dani Chimanga to yoka nyonso parce que Dani Chimanga sola pembe Dani Chimanga bomba ne lote. Bonjour Dani Chimanga. Oui, bonjour Sylvie Bati, bonjour na bandeko nyonso ba misana kolanda biso na MJ Télévision et là je profite directement tout d'abord il y a saluer base pour base ça la moi bien là je vois directement la première de tout le première dame
Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans, Moutakanga Masolo na Orléans, pourquoi pas. Namona directement boyé association de femmes du cœur au Ezarawana pour nous soutenir chaîne Nabiso. Namon déjà maman vice-présidente, maman Yvette, pourquoi pas. Namona maman Margaret, maman sociale na Santa de Brewana. Donc bango bazarawana. Namoni maman Valérie, namoni maman Monique. Namoni maman Solange et puis namoni ba maman nyonso au bazaraka wana Sylvie bati tozali wana poto solo la pembe kambe Dani Chimanga lelo to sola pembe to bomba eloko ki batu babaki concert à Ferregola eza soute Ferregola orbeta soute parce que jusque là nan ba moni affiche té mais chose grave affiche ya concert ya Ferregola ya Stade des Martyrs et bini déjà olobini mpona affiche wana. Vraiment bravo déjà à l'artiste premièrement au moni ba conception ya boye mutunga na lingaka voire même atana musala to sala mutu fa faire évoluer penser na ye ozomona so déjà batu ba mesana komona dessin ya mutuka okopesa biso dessin ya mutuka komona ata bato ba sala ba marque ya ba mituka lokola ba Peugeot lokola ba Mercedes omoni que ba ya ba révolutionner yango s'il faut dire ezaka mutuka ngomona baye basali Prado oyo mona basali mo eloko boye mais ka mutuka wana oyo sala ke batu batambola ngomoni ke na kala ba papa ba ndo tambola na ba 190 ba Mercedes mo ya bongo omoni pe ke Mercedes a changé fort donc eza bongo les artistes doivent réfléchir donc pour ngana lobaka artiste musicien azara vraiment demi-dieu ozomona parce que il faut opesa public na yo eloko ezoko convaincre bango au moins voir même Nzambe aebike muntu so la muki na tongo fona sala bo pour à convaincre il faut na ça ni donc c'est ça c'est que Ferregola fait bravo déjà à l'artiste et puis bravo na makambu nyonso o ezako salama na kati nanu ya makambu eza ya concert ya Ferregola le roi nanu suka wana na suka no wana po to développer ces belé to bimisa Dali Chimanga siko bandeko nyonso ba uti ko beta en Stade des Martyrs to mona ba affiche na bango to moi ba msu ba cheki photo ya yemoko après na se atia musicien atia ba musicien na ye mais Ferregola na moi na affiche wana premièrement eloko impressionné nga alati tenue voilà il y a FRDC voilà et puis pembeni na moni atie moi nini na koloba nini ba benga ngoni moi logo RDC voilà comment la carte d'Afrique ou soit non il y a nini o ba chaka globe terrestre non o ba chaka ni na biso Congo ba benga ngoni nene o ba chaka ya léopard voilà ba flèche wana nde ba benga lokola nini o ba chaka na nini na ba justice ba koma justice pe ba nyo moko ya bongo voilà c'est bon mais na kombo na voilà eza na kombo donc voilà na mo Ferregola atie yango donc pembeni pe na moni atie moi ba soda phare de CPL komona ba affiche Ferregola sali bongo nyonso ka po attirer un peuple congolais aya na concert na ye to azo partager pe mawana bandeko na biso ba soda premièrement moni ba artiste nyonso lek ba obeta concert ya stade ezali na ba droit moko boy to ba loi nango moko boy voire même parce que biso tozalaka te pour moto peut-être les gens quand on se dit Ferregola on dit Fally Ipupa peut-être bakoko mona ke bango bazalaka plus particulièrement pour na moto X parce que nous ne sommes pas payés et pas il y a Ferre nous ne sommes pas payés et pas il y a Fally Ipupa ni et pas il y a d'autres artistes mais ceux to salara koloba boye ezaka pona koloba voilà un peu les artistes au ba osala na monaka otaka vidéo moko boy Fally akena osala domo boy na banda oui j'étais mis de joie oza komona o soko tali voir même ba nakala ba artiste ya minene oto yebi ya mboka o bakenda osala ba don wana te bakenda obimisa batu na ba hôpital te on savait que le musicien bazaka batu mo faut ba lela et pas batu oza komona mais so moni jeunesse oyé na temps oyo baza ko révolutionner makambo non artiste aza mutu ya boy o pe artiste akokozwa asala bo Ferregola kotala affiche wana ça dit beaucoup omoni il faut muto la kisaka oza ko soutenir mboka na yo na likambo nini
ozomona fallait akende osala badom tomoni fait rigole abi bonga na affiche langa ba musicien déjà na bimisa bango Congo yeba bango parce que pona pasi ya Congo mutu nani akoki koloba pe po batu bayoka ye. C'est ça le problème. Et ça, le président de la République était Sylvie Bahati pendenge à la mission, Olivier Lowango Zaganasima peuvent réfléchir aussi quelque chose pour la Colombie, la Congo. On a tant souffert pour la norme Cameroun où il y a ba est wana. Et puis, on a des musiciens qui sont pourquoi seulement c'est temps? Au moment que musicien va récolter un peu de soutenir c'est parce que en ce moment, voire même dans ma campagne, surtout ça là, il faut que tu aies un mboka liboso. Faire rigole à coquet pe que tu aies un musicien. C'est pas dit soit tu es un musicien et le niveau le baquet, batu boya stade te. Soit pas tu es un soldat. C'est pas dit que azo bengane ba soldat. Pour ba soldat tu vas encore concert. Je ne pense pas bateau bazaki na est kuna oba kima ba guerre. Ba mutu boya encore concert. Non non non. Et ça yonanga na bande ko mususu baza na ba Kinshasa baza na ba province na biso mususu obitu mezalite. Mais sikoyo l'artiste a mis lobby soldat kokanisa te que biso ba artiste totikali sima pour nous soutenir binote. Tout le monde a dit qu'on va venir biso ba jubem piana wenge pe basala ge loko ana soko yeba balobaki grande partie ya mbongo na biso toko kende ko soutenir nango ba soldat o ba kobunda na est et pe grande partie ya mbongo voilà voilà et loko oyo asali à part non ko soutenir alingaki ko soutenir non ba soldat na biso ko yebisa bango ke tout ce qu'on est en train de faire, batu oyo, babate la kamboka, bakoki ko sana ke ba loi na biso. Premièrement, ils ont respecté. Ils ont bino parce que bino ne bo battre la biso. Ceux qui soldats déjà comme monguna ya population et vous à la passe. Voire même na est wana. C'est pour cela la kisi bango. Tala tolati teni. Pour na kolakisa bino ke biso pe toza ba soldat en esprit. Vous avez compris parce que ma canisse artiste est bongo. Artiste c'est fait un soldat dans l'esprit. Atali ke bitumba est concerné penga. Nga faire rigole na osandeni po na bunda pe na longa. Tantôt pesa na bande ko rwandais mususu balinga faire rigole. To ba mon déjà affiche ya faire rigole bongo. Peut-être à quoi il y a peine X na Y. C'est que nous sommes en train de faire pour la bande de Gonabiso et Zamabe. Artiste c'est le rôle à parler à quoi ça l'appelle au Moroboy. Tu es un Rwandais Moro Lingarai. À quoi on n'a pas dit non Linga Fali. Même moi quand il y a une agression à quoi qui peut causer là à ça Rwandais na lobi pour na Congo à travers un artiste. C'est ça où il dit Koloba. Affiche wana za langage oyo artiste abois qui voir même na ba fanatique na ye o baza ba rwandais. Donc voilà. Donc affiche ya fait rigolo ezali langage mo patriotique. Donc voilà. Fait rigolo azola tsaki aza de cœur pour na bande pour na biso o ba kufa na est. Donc fait rigolo vraiment alinga kamboka na ekuko. Neliti manga tout ça qu'on a pris. Donc il a 2 mois je crois na quelques jours pour la concert wana. Mais apparemment c'est comme si ba gaulois ba lembi. On dirait ba comme désespéré ba banda isusu ko croire que concert il y a le 24 juin stade des Martyrs Rosala. Mais la moniteur a fait rigolo la bimisi affiche bande rebelle ba la muki sai bango le wa munzenzu te bazui munzenzu nde ba gaulois ba la la deni. Par rapport à ba warrior soso to voler concert na bango vraiment promotion mais côté na bino côté fait rigolo la promotion ça pour la deni chima. Voilà maintenant nangi na lobelo moko ngana Sylvie Bahati to na Olivier Lowango to na mama mami wana tokoki ko réfléchir ndenge moko te tokoki ko sala makambo ndenge moko te vous allez comprendre voilà ceux qui ba wario baza bongo bravo mais tout ce qu'on est en train de faire c'est pour soutenir nos artistes. Oyebi makambo nyonso e bandi na nini il fallait ki ba combattant moko boy ba inscrire ba concert na poto bimisa ba wario to bimisa ba gaulois soki ka ba concert ba no beta na poto je crois to ngato zaka ba o baza pona quartier latin ba o bazaka pona wenge c'est fini
siko il fallait que loko esalama ba combattant ba telema ba s'opposer concert rebetati pour comment que ba wengemen mo boy ah biso peto comme na biso bato fali ah biso to comme na biso pe bato frère ah bato quartier latino mo boy ah biso peto comme na biso bato fali parce que bango na fali bazaki na public o ezaki ya bango te ozo comprendre public wana euti wa euti kake pa ya ba vie wana ozo comprendre bato babando linga supposons papa Wemba bakomi pe bato affaire bakomi pe bato afali. Est-ce que vous comprenez ni tete makambo ba concert wana ebeta makate na poto tungeto vivre makambo te mutu il faut to mema maka kotala eloko isala mipoani pourquoi eloko eye et puis yeba bato musu basaka wana basaka na arme ya kokwa isabatu so mutu amoni et pas na ekune ekende bien qu'est-ce que je peux faire. Il faut y avoir une arme, il y a déstabilisation. Pour le bac, au moment où tu as un bide boli anguba, n'est pas un gabalit à l'os. Le jour où tu penses que tu es un l'os, pourquoi il y a no yangwa. Donc, il faut simba que le kwazana. C'est pas dit que les Gaulois basaient à Koulemba. Non, non. Les Gaulois attendaient. Si on allait voir même concert, il y a fallu poupa. Au début, les warriors ne parlaient pas pour ça. Mais lorsque Yemoko Fali Poupa, sauf qu'il fallait pas ça les promotions grave pour na Yemoko pena ba dans ça carnaval Fali Poupa c'est un carnaval. Aïe comme ça à la veille. Faire rigoler jusqu'à non, à ça à la veille. Bon, tout ça exemple. Fallait outaka poto concert ya stade ya Betakaka. Fallait outi poto aïe concert ya stade Tikali na 4 sur 5 jours. À ça le carnaval. Ah oui, non, pour toi, hier, carnaval. Pour hériter, pas ça qui carnaval. Bon, faire égaux n'est pas fallu. Faire égaux n'est pas hérité. Aïe, bi makambu, oh, ya osala, façon na oh, ya comme makambu na ye. Oh, ya zo comme l'entreprise na. So, bon, pour que je puisse réussir cette concert, dans ça la marche de santé. Tantôt, je me fait pas que ça n'est carnaval. Les Gaulois, venez, on doit faire une marche de santé avant concert Nabiso. Tantôt, il n'y a pas que ça à carnaval. Vous savez, c'est une marche de santé. Tantôt, pas que bon, les Gaulois, Totikali na 4 jours, il y a concert. Biso Nyonso, Toké pas il y a pasteur Moïse Mbiye. Toké des journées, il y a dimanche. Biso Nyonso, Gaulois, Toké Kobonne la pour un concert. Voilà. Mutu la mutu na stratégie na ye ya komemela musana. Entre guillemets, on ne sait pas. Aza pasteur pour toute la nation. Ya zate ke pour na mutu moko. Parce que na moye aza pasteur bazaboya. Ye pe na fali bazaboya. Abandonne la fali. Au moni siko. Au moni ya za prophète, ta za pasteur. Mais toza na prophète o akoko za la pour na mutu. Akoza isu ya nation te. Supposons prophète Mona Kalakoko Ebisabiso, je suis le prophète de la nation. Si vous avez une nation, c'est qu'il faut le pour la nation. Si vous avez le pour la Sylvie Bahati, tu restes. Tu m'as parlé là. Comme ça, le 24 juin. Et Simba, c'est rigolo, ça. 80 000 places, c'est ça. 80 000 places. Déjà 20 000 billets. Ah, au Monique, il y a un au salaire à recherche sur Internet. 20 000 déjà. C'est déjà beaucoup. Voilà. Comme on a un billet, 2 billets. Et puis, comme on a 1000. Et puis Sylvie, ça la analyse. Côté ka billet wana ndenge lelo et c'est déjà 20 000 billets. Ba nosango vente zaki si je me trompe pas zaki lobby. Lelo déjà 20 000 billets. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est déjà il y a 80 000 places. Wana no bana poto mutu basombite. On ne le sait pas. Est-ce que Bana Poto Baza, est-ce que Banane? Parce que ils ont vendu en ligne. Même si ce que tu fali, Maramwebele, artiste, comprendre. Maramwebele, comment les réseaux sociaux. Pour noter que la Sylvie Bahati Loko. Naza tenté car na ebise que venez voir ça telle place. Na kotangoka na réseaux sociaux moni pour bien. Bodi au bien, o te kango combien? O yepe o sombi. Tantôt penga na se déplacer na ye na tikeli. Ozomona, les artistes ont compris oyo baninga mususu ya libanda bazalaka déjà ko sala kala. Oyo bango babanda ko sala te. Or vente en ligne c'est plus mieux que vente auto salaka. Amen. Vous avez compris? Et maintenant les artistes, bah comprenant idéologie wana, moi je vous assure,
je vous assure, Naloba et Loko, na rebandé les Mosoko Yeba Susu. Nous avons 3 artistes na Congo, au bâton de sa stade. Nabanda Lobango Kala, les belles Zakala Bande Komoro Boy, je leur avais dit, Nabi, Fali, en ça plaît. Artiste Moussou soit qui a annoncé stade de quoi ça la plaît, ils ont fait. Artiste Moussou soit qui a annoncé stade pour ça la plaît, ils ont pasteur Moïse. Après, et si Oisé quoi pas il y a les 24 vieux à bon vieux to stade à vieux non tokoko lo baté que pour la monter si baté c'est pour que 3 artistes ndeso ba beti na marti bon ça plein to lobi par rapport Fali à faire pasteur Moïse Mbi yanga bi oisé quoi pe affiche na et c'est bien stade de marti to lobi par rapport il y a plein oui tikana c'est là oui vieux oisé quoi il tant que papa na biso oui tana elle anga beta stade quoi ça après qui na nini na kofi toi bazaki na matata na kofi mon lait bazaki na matata na kofi et puis l'herbe j'ai ça qui te poille bazana au moins l'herbe bimisa nzoto ma soit beta ka stade na biso carton donc fali poupa banda carrière na azui tamboni pour ayo beta stade. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il y a eu beaucoup de temps? Parce qu'à Moni, en ce moment, na koti siko na mité ma balle. Fallait aller sur na tasse à promotion T. Faire rigole à tasse à promotion T. Bango bakoma batwande nini? Bakoma batwande nini? Voilà, bango bakoma batwande nini? Bakoma batwa soki alingi asale loko. Il suffit kaka annoncer ngwata na photo na yeke. Fali poupa concert place X. Ngana ubiso moto bando sale les promotion. Allez to lo bela faire futi bisoni. Lettre lobé la fallait foutre à Bissoni. Pourquoi? Parce que les artistes ont compris en ce moment, va profiter en temps. Mon avis, voire même la binobasi de tout le bango. Moi, c'est Zakananine. Ah, fleur, oui. Est-ce que vous comprenez? Quand on a son cas, l'équipe, on comprend que benga libala ya kofuka mayanini et qu'on y a té. Vous comprenez? Moi, c'est Zakanatan de la fleur. Si les musiciens comprennent, il fallait les comprendre. Succès l'anglais a tika déjà dans l'ibeta. Mais je vous dis, Nathan au na Congo, nous avons que 2 artistes autres kokolo de la musique na bango so ba beti au monde que ba tout fait ba télémi na bar ba bini moi rumba. So to lobi to lingi to la vérité. Il y a que Fali et Ferry. Na petit de merci sous sous na kati association les femmes du cœur parce que ils a sur demande ya maman maman mette kilo ya mboka na banda obwaka mero moi maman mette kilo ya mboka on te salue babi est pas dans la carte association les femmes du cœur parce que elle a compris peut-être non ndeko nyonso aza ndeko point barre sans pourtant faire de polémique. On a profité peut-être dans l'histoire qui leadership parce que na moni bakomi ko la au artiste boisa numéro 1 Koffi Olomide numéro 1 ya musique nani ya musique congolaise za mettre non qui peut dire comme soube ba numéro 1 ezali nani Fali pourquoi pona yo en tant que journaliste en tant qu'analyste numéro 1 ya musique congolaise c'est vraiment nani numéro 1 ya musique congolaise eza muto ya bandaka musique liboso na Congo yes nani ndeti ba grand calé ba papa biso emba indépendance kasi bango ne ba numéro nabi Sylvie to fais exemple pour ni to benga stade de martyr pour la bandeko ba kufaka wana et kasi to longolango te lokwa ba kufaka to longolango mais si to longolango kasi to longolango kasi bongo to benga oisu stade te to benga ngo stade de Kilelo tolo bande lelo dans lelo nazo bateke ba le grand calo ba luambo te nazo ba siko numéro 1 Sylvie pour tout tanga histoire bientôt géographie bien il y a quelqu'un qui a commencé y wana ndaza numéro 1 tout tanga histoire numéro 1 na moment na roba numéro 1 et ana ngo sans plaquer numéro 1 pour nga na roba ya Koffi Olomide pourquoi Koffi Olomide sali
45 ans de banda na musique na bête à 45 et na 45 ans voilà album nyonso bimisa esimbaka erata esimbaka kasi kono oye biso ba vie nyonso bango nyonso na tie à l'exception de Mututé. Est-ce que ba petit o mi balé fali na faire ba o mensa bango pe mana ba tuso ba bi fali nani no oh mais na oye bisa yo te bo to boite to cha fali numéro 1. Est-ce que fali abimisa album moko nzembo bandi obeta banda générique tina nzembo tiata ha ha ezakana banzembo ya compte faire go la bimisa album moko o nzembo bandi banda générique tina suka ba non pas exemple cela veut dire bango nyonso basala ngote tu bimisi 20 chansons musique congolaise eza grand calé eza ba papa yembaka pena indépendance na biso est-ce que mi nzembo wana esila ebetaka na bana ya bana na biso yemba para fifi est-ce que vous comprenez batu o basila raté basila té parce que au moni tokolo bakeza ba nzembo akala mais lelo soki ebeta même génération na biso et ambalaka biso vous comprenez ba vie quadra ba vie wera ba vie lelo oyo tout se voilé fasté quand même pour faire ça qui soit bimisa album na bien oyezo le kanalo pangwa bavaze tali nani bindalike oza tante kofie kendo sale lango promotion na TV yango moko nzembo yango moko eza ko misala promotion nango po eza kitoko eza lo kwa fali so na eka mede wa chanson préférée pardon siko nga tango mete na ko mo abwa kilango lo kwa mama mete kilo ambuka pardon oyo mama ozo comprendre nzembo lo kwa ya bongo fali aza na tante akende na ba enregistreur moko ya télé apesa bango ba ke bosalela nga promotion azana tante aluka ba DJ apesa bango basalele promotion babitane seleka voilà mais non reka nani na ki artiste mo boya mune na tanga kombote pardon abaki keza ba artiste mususu ba comment ki ba DJ bise betara musique beta musique na bi bazebele même na ba vieux oyo tanga kombo mususu ba koma pena aya sélectionner ba DJ capella na uzana réunion na bino jour X aye papa si bango musu 200 300 omoni nzembo langa na ndi ebeta epa la ville ba artiste basé belé oh bazwa voir même ba DJ Abdul voir même ba nani les ba beta na ville beta ka pesha nanga oza ko comprendre mais sikoyo elo nga na linga ke pa ya ba artiste na biso eza yango omoni so Nathalie album oyo formule 7 ya fali c'est bon tu sens que l'artiste a chanté quand même o senti obi po ni artiste a yembi parce que nzembo so muto yembi et kota batu na mitema sans porter yo mo lo babi monotonie ndele ki trop pas fali c'est eza mabete monotonie mais et ça li était ki bana ni bali même faire rigola soki ayembi nzembo moko faire rigola kokoza netinga naza ba nzembo musu na linga ya faire ona zanga na posa kuta sale lango so ndeti da comme na mbongo na vie na yebiseka omoni rythme o beta nzembo siko chan beta ka rythme mais ça siko nga siko so beta ngo yebise monotonie era demande ya moto pa aye ko somba nzembo na koza pe bona moni ma meilleure chemise na lelango fort na bien fait omoni ka nzembo ndo yemba ya ma meilleure chemise yemba nga daniti manga mais betango na rythme ya ma meilleure chemise so on compte ça ta rythme mo muke mezabo monotonie c'est pas ça la musique problème ezali batu ba yoka ba vanda ba sengi DJ ne betelanga nzembo oyo et puis nga lobaka na Congo artiste pongné tinga na confirmer que ça numéro 1 soko tende ti ba mettre Gums je peux dire à 100% azandeti na 90% au biso la Congo to ko benga lo kwa 90. Pourquoi? Parce que nzembo na ye au mona que voir même na ba boîte ya ba mindele mundele ye mo ka osenga mo oza ko comprendre si on a nga pe artiste na biso oyo baza ba botami na Congo le kwa ba fali parce que effet l'effort même ba fali ba faire bon ça l'effort ba kota ba beta na ba rythme ya ba mettre Gims o ba obeta mais
base na bango eza Odemba. Ce qu'on a Odemba on a na peneke mundela vandi penda na place moboy à 5 penda. Joue-moi le chanson de Fally Ipupa XY. Oh mais à 5 penda mede à 5 penda ma meilleure chemise. Je vous dis ce jour-là je dirais que numéro 1 la musique à Congo. En réalité, ils ont Moutou X. Mais pour Nanga, ce qu'on a l'indépendance, voire même Mundele, Babej, Babinango, indépendance. Donc pour le moment, numéro 1, la musique congolaise, c'est un grand indépendance. Yewana, à parier, nano. Jouna mona Moutaro Longola Nzembo, le rôle il y a indépendance. Bafra Congolais bétat. Mais est-ce qu'on indépendance à Imbarona Banane? Bolikango, Gugu, Yumumba, Bayoka, Yebisanga Nzembo Bongo. Tu vas citer des Bizorbi évolution en déni. Bizorbi évolution à Bizorbi, c'est vu bâti Yomugo Yebi. Vous avez rappelé Moutou Emro n'a pas se détendre. Ce qu'on tourne en Bonga dans tout Olivier Loango. Azara mon sur avant de Gim Sabini. Maître Gim Sabine. Oh, la vidéo moi on a katanine. Bon, au moins hein, bah tu vas comprendre place ranking il y a Maître Gims. Na Fally et Outité. Les gens doivent comprendre quelque chose. Maître Gims étant un ambassadeur, il y a culture congolaise. A koki kozwaka kate batu libanda baba normone akangamaka na Fally. Disons un peu, azala ba relation na ya bien na Fally Ipupa. Batu baloba kiawati Fally amemi Macron na bandane eza na type mo azaka na lemba wa père mo babeta ba musique na mo Jupiter na meme pe Macron na lemba est-ce qu'on comprend est-ce qu'on dit que ba na lemba ba gangeli yango ke Macron pe azaki pa la biso na lemba po ezaka lemba na bandane ba weilelaka Paris ozo comprendre Jupiter ko tout musicien le roi Jupiter. Oh, bah, tu vois, mon sous fait, et belé, net ou le babou, et belé, bah, il y a un Jupiter en côté. Mais t'as déjà la musique qui y a bête. Et puis, après, si Macron, au moment que des morts boyés, à remettre, et puis, bah, Vandi. Si on a mis au place Jupiter, à Zarana, le femme, on a bango kuna, n'a pas été Zaraya, y a tout, il y a famille place, bah, la famille n'a terminé, voilà. Oui. Si on a mis au moment où na yo mo bina place Macron yaki tu diras que oui est-ce qu'on comprend cela veut dire quoi mutu na vie azana ba relation na yi nga kokoza na elo moko boye na bengi Sylvie allô tout le monde à la place boy amsou et ça les 5 minutes te Sylvie abimi wana les appels la mutu a bengi Sylvie allô na place boy yaka amsou ça lui fait 1 heure du temps pour comme à place oyo bando pe ça peut ba raison moni na bando sokola boy donc mutu na mutu azana ba relation na et maintenant Maître Gims tant ayo rotala bi non il faut na ça la que artiste o baza likolo po nga personne yé awa to ba bando lobela les polémiques il y a 3 personnes au monde na to bando lobela JB Wera Kofi Papa Wemba polémique ezaki bongo est-ce que vous comprenez batu mususu ezaki penda to banda compter bango te o ezaki ke so ba bimisi ka eloko omoni mbala moko bakotinda kutu batu te basala polémique omoni na balabala bitumba bando bunda batu aweka na batu ajibe bitumba c'est ça ngala ningi ba artiste basala ba œuvre na bango elobela bango na place ke bango moko bazalaka koloba. Donc Bizorbi évolution nango eza bien ezoki Bizorbi en 100% évolution nango eza kutu 200% parce que na éviter faire rigola pourquoi et puis na yo la boya ki kotika ba animateur ba animer loko wana alinga ke ye moko nde animango du début jusqu'à la fin. Mettre que wana yaki égoïsme. Iso lingo yala nga place égoïsme na obanda otali so siko tala siko likambo na o égoïsme eza wana. Na bien ba animateur ba sa musana bango. Ye azuka côté chant na danse ngeza. Na danse. Bolero yoka bloqué.
bloqué. Et na solo li non kasi pembet. Faut to s'appeler des artistes to ko sunga. Ah, to sunga na. Exemple ya bloqué a fallu. Oh, to sunga na te. On peut exemple à profiter, il y a artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'a pas ici bangote parce que na ko comparer faire na ba profiter na ba ouera. Faire il faut comparer na muto à la génération. Fali il faut comparer na muto. Comment il fallait na comparer na maître Gims et sa génération. Maintenant, comparer Falité na papa Juna Janana. Non, comparer Falité. Comment le équipé la science-fiction, tout le monde est fallu. À connaître sur la terre péri. Oui, à pas la tête dans la stade de Marty. Mais le peu de money sous profit à zonger même quoi si et ça lui bien. Montou faut zaranga le bara montou so misalo za la idole pour batunion so balanda ba. C'est nabi bon parce que yo bien ça li kamwa génération. Ah, au bien ça li kamwa génération. Jamais au coquille ko comparer Fali na Kofi, jamais ko comparer Fali na Ferré. Alors les lo bon so ba vivre kaka na même style, même non, même style, c'est là. Amoni le kinaye, moi na Fali ala telo mo robot. Donc Kofi alandi ne Fali. Alandi za mabete. La solo amela bi new look. New look donc pour na yende mutu ayena look wana. Et ça la problème té, et ça la new look. Et ça la new soisse. Et ça la new nani. Et ça na problème té. Sylvie, au monde là ti cavalier non. Na pantalon noir jean. Aujourd'hui, nini no muso tebo. Ola ti crêpe no ya bien boy. Hein? Na ebisolo mo muntu mususu to jeune fille muso akoko mona okabo. Alula ki asombi pe boy. Et c'est normal. Au misalo zala modèle pour na batu musu balade. Na bien, oyebi na kalabino basi bo banda olata pe ba bilamba na bino ya minene wana. Robe mo OK pas ya tailleur. Tongelanga liputa langa otongango pe munene bombiti na se. Oyebi ke zo a succès te. Bon siko e comme na tamoro boy. Bozaka pe na basuki na bino mo bo banda ota Abuja. Bon nga ebi yango Abuja. Mais comme na tamoro boy paix à son âme, Sœur Marie Missam. Les gars vu à la tiango. Ateka suki bongo comment obenga ngone. Marie Missam. Toi ni bobenga ke Marie Missam aussi longtemps bo bandango kala. C'est ça qui fait la force d'un artiste. Là, t'es loco, Batubalanda. Ça, les locaux, Batubalanda. Mais quand tu as vernité pour Batubalanda, pour on est comme un style à ça. Est-ce qu'on va bien confier en la vie d'Aïtima? Bien qu'on la terre, on dit qu'il a fallu la faire et tenter, pas à Simana Bang. Aling attend encore la caca pour n'engue à coli, n'a pas fait confier à Betty, Banze Moloua, aspirine na terrain. Et ça, problème sérieux. Est-ce que vous comprenez? Net nzembo le roi ba aspirine, nzembo le roi ba cheval. Cheval nanga, manga. T'as quoi ba chal le roi ya bongo lelo ko fi obeta ngote. Lelo les gens apparemment c'est comme si pour faire comme pour forcer hein. Voilà. Oui bien, mutu soko forcer les cam. Bakoloba de Wera, de JB, de Kofi Olomide, de Félix Oazé quoi. Ils sont en train de forcer. Basa les succès la bango bravo. Basa pe eloko e bomba bango eza misalo basala ki kala. To ba profiter na succès la bango et surtout vieux Wera. Yeko to profiter les cas succès. Bana mona. So esalika 1 mois 2 mois album 1 mois 2 mois. Après quel bino pour ça bomba qui comme un héros. Na bien. So vieux pe na bomba ka et comme un héros. Ndenge ba fali ba faire ba te jibe mpe na panzi likolo. Wera bimisa ta bloc cadena. Siko fali abimisi faire abimisi. Tonga to yoga ngote. So vieux atala bo le roi na on a succès la ngana moi mai na makila nzoto. Na bimisa. Asala kaka po jibe to mona obunda na malgré ba. Wera kala mingi pete. Non, vieux Wera kala mingi te to ozo soki pon. To ozo soki nini po album moko linga beta kala mingi ta ya lobi na epé ata no côté sport ba judoka ba na ba musu bazali nango e bimate on dirait ça so ipon soki pe nini Wera lobi album na ya tout ezaka ipon to ebite soka beta nani ipon a kalikida beta kamane jibe abeta Fali Poupa abeta ngo Ferré abeta Kofi bon na oyeba te mais to de la ka non nous ipon pour et ça la bien mais pour dur pour cette concert de 24
juin Ferregola je vous dis na structure au Ferre aza ko mema na stade à 100% déjà nga moni na nga réussite là nchi manga tobo itobi à 100% déjà réussite tu vois ba mesure ni Ferregola zui parce que à stade des martyrs ba te belé ce ba yo ba beti concert ba tout mona ba kufaka ba zokaka ba bungisa biloko Ferregola zui ba mesure ni poete ba dégâts et ça ba bungisa biloko ba kufate donc Ferregola pesa déjà monde d'autre lo ba yiboy son a 4 stades déjà 80 000 places ba to ba kota ka 80 000 basa la débordement te au moment ni banda ya stade wana bon taba grand géant ba tu ba ko vanda no bien etala tant yé mo ko benga nga bi eza concert historique et puis tala na concert eza na quelle année na 2000 combien 2023 mais quand ça on peut savoir ba moko po ba musicien nyonso ba otika la balanda modèle obeta concert na stade mais on appelle en backstage nchi manga fo moi ba ambulance pesa la ambulance moko apoto partout dans bisika ba concert populaire nyonso ba dégé à la preuve to na no concert à Kofi ya sindi la changu plutôt au monaka les gars to perda pour ba biloko to perda mo ba biloko moi ba tout ba zoka voilà sur au stade des martyrs 80 000 places je crois 24 communes koza 24 communes la ville à Kinshasa sans compter bandeko ba uta libanda mboka bandeko Lubumbashi pe ba hoya bandeko pe baza ba matadi na ba bandundu pe ba luka pe baza et puis pour na koyebisa yo na on a déjà que on place à VIP et ici là que ba au vandi pembe na oboye au moni boye oh nani oh didi kinwani yo vandi place kutu au futi 3000 momoni oh nani oh chacho mbala kashogi oh nani oh mutu nani boye na yoka ba yemba yeyo mais bo vandi na sika moko po nini parce que place à VIP et aussi là déjà bientôt et puis batu ba ozasko na choité bakolinga bayoka Ferregola bayoka Jésus bayoka makambunini on Ferregola na bien au moni fali les rabeti batu balinga ba mona est-ce que réellement Kofi P a format batu baya na concert ya fali pour na deux choses ba ki komona est-ce que fali réellement pendant la musique a bete la biso azwa pendant formation ya bien et pas ya Kofi et souka place et souka batu bayoka fallait ayemba te to ayemba asala boye si ko peut faire ndenga beta eza no fierté ya clan Wenge fierté ya maison mère fierté ya yemoko Ferregola ozomona si ko faire oya pour à défendre premièrement son père Weranson oyo eza ke bana Wenge pe fo basali le ka promotion bana ya maison mère il faut ba ya concert wana parce que ce qui lelo concert wana et si mbite tout le monde a dit il hérité les ressalés moi mouké plainté les gens disaient quoi azaki qui pressé peut-être il fallait tout na wera tantôt il faut ça la boy na bien moi na nyoso ata moi na no so ça les règles bande là ta oui puis moi no yoboti akekaka abundi ata kuluna webi balobani moi na silibite aidika kaka bongo en tant que coordonnateur ya MJ Télévision obongisi nini pona événement le 24 juin l'événement le 24 juin équipe technique ya MJ Télévision nous serons là pour to faire manger ba abonné na biso bato balingaka chaîne na biso balingaka visionnaire ya chaîne na biso Maman Mami Wanza ainsi que bato yo balingaka association les femmes du cœur oyo maman présidente nangwezaka Maman Mami Wanza bato balingaka ba maman na biso nyonso o bazana kati association les femmes du cœur bato balingaka ba maman Yvette maman vice-présidente ba maman Marguerite na Sanza de Brewana bato balingaka ba maman Valérie ba maman Monique ba maman Solange ba maman na biso nyonso ana bato balingaka kotala makamba bien na ba chaîne de YouTube tokopesa bango makamba bien détente ya bien pour na faire rigola bato pe balingaka faire rigola bato balingaka Wenge musique à maison mère donc baro se retrouver pe la chaîne là au monique tokozala wana pour na kopesa bango et puis na saluer boy DJ Chalupa voilà na kati ya toujours donc ya mundele soin propre makasi et puis propre na eza tina tiba na poto boya luka o santi pe que
ti propre. Donc voilà un peu Sylvie Baret c'est que sengolanga ya ozala pembeni na yo to parlementer makambo yo taka weranso na loba na tiki bino ne loko ngungi a profiter kana tana yi a piquer malaria. Donc faire na fali ba profiter na tana bango. Donc voilà un peu. Voilà, merci Nabino Nyonso Bolanda qui analyse populaire Nabiso. Merci à la première dame d'Orléans, madame Mami Wanja. Motema papa Micha. Papa Micha de Paris. Je te salue mon père. Présidente de l'association Maman Yvette. Maman Aline qui Aline Bolongi. Voilà. Merci Nabino Nyonso abonné Nabiso Nyonso MJ Télévision. Les connaissons s'abonner occasion à s'abonner. Merci l'ingénieur Fala na chapelle de vainqueurs Kingabois la point show. Merci beaucoup. Vous avez toujours branché scotché la chaîne MJ Télévision. Bonne Zambé toujours. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous.